ezala mbala liboso te na mbala ya suka te awa ye na ndako ya bana ko ba base na yango soki to négliger ba base na yango soki tozwi biloko wana nyonso te soki toza tutu kidiba to soki bayiba kobanda na baélection oyo na bacommunal tu wana bazocalcule temps ya kobetaka biso babalo ya nsima tina komema batu na distraction tito koma na 2016 kasi tokokota na mutuna na biso mususu Eugène Ekanga na kati ya Londres azali journaliste oyo ba ponadia ki batiaki embeli epa ya pasteur kuna na kati ya Londres ye na mwasi na ye mbote balandi masolo ya sika lelo toye awa na kati na matonge kokutana na president ya bana ya Congo na kombo ya Aubin Kikonka toye kokutana na ndeko po tozali na masolo ya kosola na ye mukona lelo kasi na ba oyo baebi ete tokoleka na kopesa ye maloba mbote ndeko Aubin mbote mama mopanzi sango esengo na biso pe bana Congo tozalaka nango tango toyambaka ba ndeko na biso oyo batelemela pona mboka o balinga bapanza masolo ya mboka pona bana Congo tozalaka na esengo mingi donc motema na biso zali ya kofungwama pe tozana esengo mingi ndenge toyambi na kati ya ndako oyo naza sur kombo ya télé na biso nayebi ke zali masolo ya sika donc oyo kozala pe ke kotina na bandeko nyonso bakolanda pe TV oyo ezalaka vraiment place ya référence oyo etangi na bana Congo ou bien ya ba combattant. Ok ndeko Aubin merci na ndengo sili koyembanga na esika oyo mukona lelo ndeko Aubin mutuna na biso ya liboso tokotuna yo ezali ete komba ebandaki awa na kati ya matonge ebandaki awa kasi tomonaka lisusu bana ya Congo te santé ya bana ya Congo ezali ndenge nini vraiment sapona santé ya bana Congo ezo se porter vraiment bien pour enfin na yebite na sens nini oyo lobi ki tomonaka susu bana ya Congo te po o nyonso komona eza kotelema lelo o nyonso bazali koganga de gauche droite ezali biloko oyo bana Congo balambaki ezali elanga oyo tolonaki yango moni bambuma eboti ero moni mbuma omoni manga na wenze elakisi ke nzete ezali yango na tango yo si koyeba osili kozonga otali ba manga te mais ozongi na nzete do elakisi ke bana Congo bazali toujours na kati ya ebunda po oyo manga esalaka na musala nango mais musala pe ya nzete esalaka musala na yango soki nzete sali eloko te moye polia manga wana ezate na yango lelo ye oyoka masolo nini nzela nini oyo nzete ezo sala pona ekwa toujours kobotaka ba mbuma na yango. Ok ndeko Aubin mutuna na biso mususu ezali ete situation oyo ya élection 2016 tozali komona élection ezoya na kati ya Congo na 2016 position ya bana Congo ezali nini? Non, pour la situation où ezali ya makambu ya élection vraiment ezali na ba situation ebele. Ensuite ezali na ba point ebele o ezaki biso ba congolais il faut to ye bango pona ngonga esengeli congolais atelema yango oyo po o ezali ligne moko soki memi biso na distraction et ko risquer que banguna ba continuer toujours ko boma ko déranger ko détruire ko yiba na kati ya mboka wana pona biso moko ba congolais toza ko mema mboka na biso na distraction bande ko mususu baza ko laksa vraiment que bazali na kati ya bolingo ya mboka wana te bazali ko sala semblant que to lingaka mboka ngo to sala pombo ke liboso pour te zali nzela wana te naza sire dernièrement to ko mona représentant oyo azalaka kala oyo affaire pasaka Kanambe Hippolyte obo yebike azali mwana ya mboka na bisote obo yebi ndenge ya kotaka na Congo na ba bot ndenge ba ya ba bomo ba congolais ndenge ba ba sala système ti bazwa pouvoir wana moto oyo basalaka élection ya kosala semblant ya élection oyo basalaka na 2006 ezaka na 2005 ba memango na 2006 na volonté na bango ezalaka fo ba légitimer criminel loko na Hippolyte Kanambe
mutu asalaka système wana na 2005 na 2006 ezalaka malu malu. Le même mutu baye kozongisa ye pona tour oyo pona oyo uta koleka baye kozwa ngoyi mulunda o ayako sala buzoba moko impossible o ayako senga même ke aboyi même ko prononcer mutu oyo a vrai a gagner na élection azu toujours criminel ba génocidaire azongisi na pouvoir o bazali toujours ko continuer ko sala musala wana na kati ya mboka Congo. Na yango na tango oyo toza koloba boye na tango tozali kosala situation oyo yango question oyo tuni ezo senga na limbola eloko babengi ya élection na ndenge moko ya très bien. Élection ezali koya mutu wana malumalo akimi mbango awa na Belgique aya koloba ke élection wana fezala makambo ya indirect binobo voter pour batu musuba ke ndoko voter oyo ko senga ba poste ya nini ba mikonzi o likolo ya solo do elaksi nini tricherie na bango yango wana po lokola mutu wana na constitution oyo bango moko basalaki bayebi ke moyen sala 3e mandat ezate mais balingi ba sotse biso ngo automatique na quel sens bazwa biso temps pour na sauter 2016 pour na ekoma makambu ya transition pour na mutu wana bakwa kozongisa eli susu na kati ya mboka wana a continuer ko diriger mboka wana po Congolais musu bazoyoka makambu mutu azako loba bazako comprendre yango te monene ya lisolo na bato bazali ko comprendre yango te bato bazako rêver bato bakokende ba distraction alors que na ngonga oyo na mboka wana depuis 2001 balobaka makambo ya recensement na Congo esalama te baloba makambo ya koenrôler bato na Congo esalamaka te makambo wana nyonso esalama quand lelo na élection au 3e fois bakende ko voter élection présidentielle na Congo diaspora biso ba oyo tozala ba ambition ya lobby tokende ko diriger mboka wana ko pesa ba candidature na 2016 pona toko kozwa mboka wana mais comment expliquer que ti lelo yo diaspora position nango pona ko sala ba vote na Congo ezate pourquoi biso auto tindaka mbongo biso auto za ba député biso auto tindaka ba natongo tipoka poto telemsa peuple bazo kamelo ko kolia pona nini reconnaissance ya diaspora na kati ya mboka wana ezate biloko wana nyonso tu diaspora na turu na 2016 pona faut voter diaspora na 2016 faut epesa candidat na yango ya présidentiel pona kozwa eloko wana po ezali biso ba oyo toza ko loba toza ko telema bana tongo tu pourquoi faut to libérer mboka wana pona tuka ko tia volonté ya bitumba oyo to bundelaka awa toke tsango na kati ya misala soki bayiba ko bana na élection ona ba communal tout wana bazo calculer temps ya ko betaka biso ba balo ya sima tina komema batu na distraction tito koma na 2017 2018 pona to donc automatiquement mboka na biso ba konyo toujours ko diriger yango na bapaya na yango naza sir éclaircissement muke on a pesi na ba élection ba comprendre yango ba parti lokola ezaka na Congo o ba bundela ka mboka bana tongo tipoko lokola ba IDPS bana tongo baza ko bundela mboka ba opposition makambo kozonga simezate makambo ko raisonner de gauche droite ezate na ba commune na ba nini tout na ba kwenyos bo onini boye baba nani ofu bo tsaka déjà côté kuna po foko banda ko zwa ba élection à partir ya ba base na yango ce que to négliger ba base nango ce que to zibiloko wana nyonso te
soki toza toujours kidiba totika ekomi ke bato bakomi kosala na système ya kanambe mpona komemaka biso toujours na distraction. Donc tour oyo ndoki nyonso tokobelela ye, mutu nyonso mabe mpona Congo tokobelela ye, tokozonga nsima te, totelema biso nyonso, tokende mpona kozwa mabele wana, fo tozwa mboka wana ezali mboka na biso. Naza sire situation ya élection olingo ke bamama na mokuse na koki koloba wana mpo toza kobongisa nasi mikolo koya soki bozala na temps so ya koleka toyebi maloba nini tokoloba na eloko na ntango toza na eloko nini ya koloba mpo tokóma na place oyo tokokóma ya libération ya mboka na biso. Ok, ndeko Aubin, merci na ndengo siki koyanola biso mala mutuna oyo election 2016. Kasi tokokota na mutuna na biso mususu Eugène Ekanga na kati ya Londres, azali journaliste oyo ba ponadia ki batiaki embeli epa ya pasteur kuna na kati ya Londres, ye na mwasi na ye bazalaki na kati na hôpital, kasi ye ndeko journaliste na biso Ekanga azali akomi mwa malamu kasi mwasi na azali toujours na hôpital. Okoloba nini pona bana Congo bakoloba nini pona na likambo oyo? Bon, naza sur réponse ngazali simple. Toza na mboka oyo justice ezali. Nayebi ke kotia mutumbeli eza na ba peine nango, eza na ndenge justice ekataka makambo. Mais na ndenge ya ba combattant, na ndenge obio totambolaka, toyebi pe ndenge tozolaka ba position na makambo wana. Mais naza si devant caméra, devant micro, eloko na koyebisa yo, justice esala musala na yango. Ok, justice esala musala na yango ndeko Aubin, tozali ko précisément toyaki vraiment pour tout na vraiment mituna biso o ezali concerné Facebook, des avantages na avantages ya Facebook. Kasi heureusement tukutana kina ndeko Aubin président ya bana Congo to profiter to tuna mituna oyo asili ko na biso. Ndeko Aubin mutuna na biso o tozali ko tuna yo sikoyo to yelaki vraiment awana na sika oyo ezali des avantages na avantages, c'est-à-dire Facebook malamu nango ezali nini pe mabe nango ezali nini soko koki kozala na mwa idée ya kopesa bazali kolanda biso. Mais avantage na désavantage normal pour nga na Facebook Facebook za mabete ezande biso ba o tozo kozwa Facebook tozo kosalela yango obe biso tozo komema Facebook na confusion yango tozo yeba musala ya Facebook te. Parce que ngaso naza na kati ya Facebook naza kosalela Facebook eza moyen nanga par exemple pour faire passer message nanga pour mukile ebele déjà ko koyeba ngo pona oyebi kala to na ko vivre ni Facebook ni biloko na nyonso ezaka la biso pasi okoza na message par exemple bazoko boma mutungisa sa kanambe abomi Arma Tungulu même pona ko passer ba message wana na ba TV na nini nyonso bana ko bloquer yango. Mais Facebook ezoka aider na façon vraiment que même makambo o esalami na tongo na mboka na biso Congo na 5 minutes 2 minutes boyebi yango déjà na kati ya nini. Donc avantage ya Facebook ezali wana. Mais ce bolo que na par exemple na inconvénient Facebook na ebité na sens bozo mona lem susu masolo mususu yesala na Facebook bozo ko sepia na ngote bon wana nga par exemple eta jugement na ngate ezali muna mutuneni ya salelaka Facebook na ye parce que mutunyo soko za lokola ngate munu soko za la politicien te mutunyo soko za la musicien te mutunyo soko ko za la kaka ndenge yo ko linga mutu azala te pour mutunyo soit kota Facebook par exemple pour na asola na ba camarade ya classe batanga classe moko mutu muso kota Facebook pour na afinga kanega lem sutu batu azo mona na Facebook mutu mususu akota Facebook pour asala ka distraction na kata Facebook mais eza ça dépend ndenge muso sur la Facebook na za sira biso total ka Facebook total to za mingi presque na ba miko mona ka ba congolais. Donc Facebook na biso tournera entre biso so koti na Facebook ya mindele okomona mundele pe entre bango bazabe na masole msusu plus grave kutu ke ya biso ponga na mona katolinga to se konana toujours okanisa ba peuple msusu basala ka mabe obio to sala kate obi batambula ka ne bi to tambula kate ezali to biso ni to ka ba ignorant po makambo ebele o mona ke sala maka par exemple na kati ba Facebook wana ba ekolo msusu pe sala maka tra par exemple par jour na ko mona 10 invitations ya ba photo ya bana basi ya bilongi différent na yebi bango te na ndima bango mususu kune za ka ba message nini o tata na ngati ndelinga mbongo ebele na zoluka muno ko kabele mbongo
osomona donc wana par exemple batina ngo mineza ba ivoirien bilo ngo pour ko scroll kaka bambongo osomona donc Facebook ezana mutu na mutu ninga za ko sala ngo ninga to ko memela yango donc pona biso tolinga nde to pese la Facebook na image zake pour moni Facebook aider belé aider ba mboko lokola ba Tunisie aider ba mboko lokola ba Egypte ezo sala ba changement kama mboko belé biso nde sikoyo pona biso auto bunela ba mboka ezala vraiment vrai moyen na biso o ezake photo kangama na yango ensuite to tsaka ba message très important pona ko luka ya ko libérer mboka wana pona auto peso réponse na sina makambo o ba élection ma pek Facebook ko pesa ko passer ba message comme peut naebike okolo par exemple que nengini beaucoup momone ba élection bon et ça dépend ya mutu na mutu parce que les loyo ceux qui vraiment congolais o ya telemi abiki na zana mundu ki na ko sala coup d'état kuna pour récupérer pouvoir ah nzambe na kumisa biso nyoto kei pas to sali kambwana et c'est ça comprendre mais si on attend on so ça ko raisonner na tango so ali toujours ko zonga sima na tango no so saneti bat baza ko yeba te net bat mo bazoba toujours bazo ko guider bango to comme na 2025 2030 2040 na buzoba toujours au bazolinga ba memaka toujours mboka Congo donc naza sur na makanis on a pesi naza si peuple no so kolanda ko yoka ayeba vraiment que importance nécessité à Facebook pour notre ko biso ba combattant to ko salela nazo préciser bien biso ba combattant to ba ko salela ngo na ndenge oyo e longo bani. OK ndeko Aubin, merci beaucoup na ndenge aussi ko yamba biso vraiment mukona lelo na bandi tokozali toujours ensemble tokokutanaka toujours mikolo oyo merci vraiment pe un mot de la fin sokozana liloba ya suka oyo koloba na bandi ko kolanda biso. Non mais moi ya fezali Congolais alinga mboka na ye bolingo eza na kati na biso soki bolingo ezate c'est inutile. Congolais faut alinga mboka na ye mabele na ye pour Congolais soko yebi valer na mboka na yo ozana bolingo mboka na yo ba oya ko yate fo ya ko boma muninga oya ko tonga muninga te oya ko sala mabe pona muninga na ote mais eloko wana biso ba Congolais na kati na biso tozana yango te yango moni lelo ti lelo toza ko souffrir o betinga li sola ba auto cha passer journaliste Kanga Mbeli parce que bolingo ba Congo ezate yango mona kati bolingo lokole ezate même ngunda akoti aza ko détruire pesio mbongo ya ko bomanga comme pio ko zala ba ko peso ba cheli au poison micro kende kuna poser au beba question nzoka era zo pe ma micro no obozo boma oben ozo mona mais ce ko biso na kati molimo ya Congo ya bana Congo na ndenge idéologie banda ezali moto ya nzambe to seni no ko kanga ngote ozomona donc na simo ya fezali bolingo zonga na kati na biso pona toyeba ndenge nini tokozwa mboka na même lobby après lobby soki tozwi yango toyeba pe ndenge ko memango parce que bolingo wana mutu me bakoko bakufa makila o etanga et ko reconnaître que siko wana bana nanga ya solo. Merci beaucoup. OK, merci encore Nayo Ndeko Aubin. Merci na bandeko aussi kolanda biso vraiment mukona lelo na masolo ya sika vraiment tokutani mbala ya sima. Au revoir. Mwana tika yomoko yebi muvuma na ngai tangu na zalaka tika baseka na bango likambute atandele nzamba koyukilanga mawa lokola pena kutani na mbuta makiesha za kulingasa lisangai na kukuma be mutu mokilingele tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe mama tambula malembe na mokilio tambula malembe mama tambula malembe na mokilio bongolo ve palado kabelanga mbongwe mama sakina kozenga yonzala mingi salelekinga yo bandekwe sakina kozenga yonzala mingi salelekinga yo bandekwe nazalaka na bana lukula yo basila na kokufa mama nabuta
kabane mama tumbi na mibale mama na falanse babengi tujivan leli lele mama leli lele mama leli lele mama mwana libusu akufangae azalaka ingeniere na jekamine mwana mibale akufangae abaluka na bwatu talafika mwana misato akufangae akufa na maladi ya tetanose mwana misato akufangae akufa na maladi ya tetanose leli lele mama leli lele mama oyo ya mine ya ndumba azwaka kisi ya domination oyo ya mine ya ndumbe azwaka kisi ya domination bobalulaka ye na mibali bandekwe ikutia baninga pe bapoisona ye leli lele mama leli lele mama mwana mitano akufangae abelaka maladi ya koshokore mwana mitano akufangae akufa na maladi ya koshokore leli lele mama leli lele mama mwana motoba akufangae azalaka ambiansere mama etumba pe bimaka na bare babulaka ya butei ya pulumuswe leli lele mama leli lele mwana ya sambo akufanga otambula na butu elekaye mwana ya sambo akufanga otambula na butu elekaka bakanga ye na basasa basanga mbongo babulaka ye kanife mame leli leli mama leli lele mama mwana ya mwambe akufanga mokati mbila na songololo mwana ya mwambe akufanga akweyaka na mbile na songololwe leli lele leli lele mwana ya libwa akufanga amitumbaka moto mama kona susi ya mwasi ya kuyaka ye susi na mutima mawa mingyo leli lele mama leli lele mama mwana ya jomi akufangae azalaka shofere mama akendaka na nzela ya bandundu kozonga na kisasa na mayindombe leli lele mama leli lele mama mwana ya zomi na moko azalaka musali na soza gome mwana ya zomi na mokwe azalaka musali na soza gome akwayaka likolo ya buludingi bokizunguzungu na miso bandekwe leli lele mama leli lele mama mwana ya zomi na mibale akufaka na kati ya gari jene mwana ya zomi na mibale akufaka na kati ya gari jene mwana motoro mwana nchuka toro mwana nchuke mama mwana nchuka toro mwana nchuke ulaka yela tina moni tele mwana nchuke babomaka ya pamba na gari diene mwana nchuke nalingaka ya mbinjo mama mwana nchuke mama mwana nchuke mama mwana nchuke mama mwana nchuka toro mwana nchuke babulaka ya lati na moni jone mwana nchuke babomaka ya pamba na gari diene mwana nchuke nalingaka ya minjo mama
Lutumba na Kayonda Palado na sepeli mingi papa. Lutumba na Kayonda Palado na sepeli mingi papa. Lukula boye na Kinshasa uluka musala na Limete. Lokola boye na Kinshasa uluka musala na Limete. Keba na pelesi ya boulevard mundela kuwela kudia midie. Saki ya bumi yo peledi sangweke na mboka mawa mingyo. Leli lele mama, leli lele mama. Kayonda oye na Kinshasa na sepeli mingi mama. Kayonda oye na Kinshasa na sepeli mingi mama. Luka mosala ya boyi Mindele bakosuwa kosandekwe. Kayonda salaki makambu ya soni esika bakoma sheme sham. Ya kanisi engagement ezaliwa nae azilaki mundele na midi. Mundele aya kudia midi akutiye na boye ya tuniye. Ye falanse ayibite obande kwe ya sepeli bazuiye na musala.